Lobi goyenda mabe a changer à limiter. On aura moi répond. Héritier Watanabe, tika via casino. Mon frère, ceux qui n'ont l'obano, ils étaient parce que non, parce que tu n'avances pas. Héritier, tika molimo ya casino. Aux autres détruire vinayo. Au saranambon et l'autre côté. Oui bien. Bato bakabela rabiso balinga pe ba mona ba kabelo uzo avancer ça leur plaisir au mona na pesa mutelo ko moto avancer. Ton meilleur ami Azalé qui est un grand politicien na mboka o notant comme politicien te pour mikolo azane na ba problème na ye a été ko reprocher yo que son grand frère a payé ça qui a 150 000 $ au bima na ngona ndaku na ye. Au sombi à ta terrain 1 sur 1 T. Nio ce sili na casino où ils ont raconté un grand hôtel loana. C'est quelle vie ça? Vini ni muta vivarabo, tu as des enfants. Osa le pas ma longate. Au sombi le pas mon ama tété pour prouver fabriquer gaz. Mais fabriquer ça t'en da pour la poto. Malgré que ça ne sikate, mais na poto ça t'en da pour yo moko koto vanda kawana ka yo mutozo futila na ndako ase ba nyoso ba immeuble lo asta mo so mo vanda tali banda na sengeza te po ba na bilamba ba kotandre na ba connaissance so ba tandeli yo ba ta immeuble bazo mona c'est quelle vie mais aussi marambo na munoko noza ba kombo ba kondi nyoso chaque jour que na ko beta matolo so ba kabeli mbongo obimaka casino ka na 7h 8h du matin. C'est quelle vie mon frère? Un moment ceux qui vont trouver le vélo na sur yo kate faut que ba comme pas melayo parce que tu détruis ta vie héritier Watanabe na vie à casino anda mabete mama tchala mona toyoka tanga kufa toyoka yo tangozo mona ba fali ba faire oyo komisa concurrent na o autonga mama na ba manoir bana bandako ba soma batanga et ça te gêne pas? Ça te gêne pas? Ça te gêne pas dans ma bête aussi marambon rebelle aux appétits à continuer so mon conduit à comme la banque centrale la section photo la yona ende bobanda kalande ngaza pire vie na onda kabila ko bambon mais bon on a nyonso aussi na casino vie à casino les invité mon frère n'est manqué respecter na manqué respecter parce que batu nyonso ba se plaignent kana comportement no wana ya bandumba. Il y a vie à casino 7h 8h du matin au recote à casino na 30 000 50 000 $, au même pas na 100 $, au comme sous côté fabandumba na pour beta ta match à souka. C'est quelle vie? Pourquoi tu détruis ta vie toi-même? La génération oyo na ndenge ma bête na pas ma mission au bon ça là il y a succès yo posant na to tchao ka na 4 mutaza ne lo côté ça yo mbongo wana o wana okenda ko bebisa na casino. Tu peux acheter à ma compagne ceux qui meilleur ami na yo. Ceux qui meilleur ami na yo a été ko reprocher OK grand frère na ya payé 150 000 $ na ndaku na bango. Obimi OK casino ozongi atana lib na mbongo lib bendete. Au défi sous bandumba po beta lisusu ba liombo nyonso. C'est quelle vie? En tout cas nakobanda ko filmer yo nga na bonga mama pepe. Tu me connais. Na wando tshaba vidéo na otango zonga Kinshasa. Chaque jour dans la casino, ceux qui ont un bon auto bandi ko défend bon. Bo uta cop na papi mboma na Braza. Papi sur 30 000, papi mboma 15 000. Bo 4 ici. OK na casino. Après 2 heures de temps bon on y a ce sili. Et moninga zotonga. Même les journalistes et bros en standing collé caillou. C'est pas bien. Frère, c'est ils ont manqué à respecter. C'est pas bien.
39 fanatiques naé. Pourquoi il s'est président dans le moment on a des chambres salon parce que bon moi qui ndobé bisa na casino ako somba lopango na GB olia fuite la ndako ya ba Jemelas an soka sangisi ka kanyi motema 2 mois 3 mois ako somba lopango na GB ana lopango te kana matete na moko o asombela mama wana to content parce que on est dans cadeau maman donc les abo hérité ça dans lopango moko na mokili na matete na suka non yo c'est dans live ba vidéo Gola c'est gladiateur. Ils sont là awa ni changer tout l'angle ni changer. Donc toi y a mon bondo le 20. Faire Gola à bis sur le 20 septembre oyo. Gola nyo soto ba commune tout ya kin. Billet là déjà. Porte faut partir à 9h. Billet à offrir exact. Gola billet à $10 et ça $30 na 10 000 francs congolais. Donc ça la choix, il y a place oyo au fandi là. Yaga awa mopondo pour faire rigoler au bouca échanger ça la mabo moi place à moi elle on est la grave théâtre 20 000 places ou 25 000 places kaka donc il golo mo qui monte là qui doit 15 millions d'habitants hein 15 millions d'habitants on a golo va 14 millions 500 donc pour la place à 20 000 il y a 20 000 ça grave golo to ya mobondo 100 tonnes golo invisible na plus mot de grand protège vient nga savani moi tu monte qui mon na mituka danger savani moi tu na plus mot tu vient ngai na plus mot papa fraîcheur mo malumba na plus mot Charlie Mwamba vient ngai Desman masala nga vient na fista simbo tous à mobondo na mobondo 100 tonnes golo invisible taba billet belé golo ya ga déjà awa le 20 septembre nous sommes pour le belete 2 jours à Pamba on a podium déjà va monter déjà podium donc ma rambo sauter déjà dans les bons tous à awa mobondo vous comprenez voilà gola mo kimobimba fait gola pas sourire motambo ba gola ba la awa échanger ba la awa mobondo makasi dans les bons ça me donne gola invisible les longs de comprendre que non orchestre hérité watana besoin pour se yebana bataille na orchestre tourne RDC orchestre bazala bakoya ki baluka ba concurrence na ye baluka gaz bazoza orchestre biso jet set faire na comme si ma faire bobeta ki na festival na changer ezaki festival ya musique na su culture blog RDC ezalaki photocopie ya festigola ezala ba fiche thématique ba marbonio ezalaki ndenge festigola ezalaki salema ba boya me salema me modèle nango plan nango ba affiche nango makambo nyonso ndezalaki na festival obin bobetaki ezaki festival organisé par le gouvernement congolais non pas un concert mais bino boyo non boti date na mukolo moko bo sali publicité na mukolo moko promotion na mukolo moko bo sali sold out est-ce que festival za binoté bino pe bozaki ba tête d'affiche ya festival en moté mais le boyo ko baki no loko boni faire ti concert na zo beta non biso programmer concert 3 mois 3 mois wapi 3 mois ya wapi faire annoncer ka concert awa la kaka na mois oyo même pas 1 mois annoncer concert qui robert en échanger depuis faire gola à salle émission et pas na bosolo na politique Israël le motombe ça déjà 3 mois parce que kuna annoncer qui no beta concert na échanger au moins ngi to kangi bino mbote page Facebook na mbote page ya Fali Popa na dibala o nani bonobo ya nani directeur marketing ya hérité watanabe bozo reverser ma B makambo festival bongo comparer festival na concert caravane bagola ba osalisa eza caravane faire golate za produit ya iliko cash bo mona kine na Lubumbashi pona lina foot et c'est la même chose le quoi faire dans un concert ba concert na faire gola ba tekisi la ba billet ba tekisi la ba t-shirt na faire gola boutique il y a infirmière à faire gola en ligne tant aux ba concert bangonde ba gérer partie finance bosomba na banque na ye et siko bangonde siko ba organiser campagne wana venir acheter les billets ba disponibiliser mutuka na bango et siko ba poni ba goloa communicateur ba kinde ko sa campagne wana ba tekisa billet ba lukapi clientèle a sika ba kota na Raw Bank ils en possèdent ba client sika de ba profiter le quoi faire obeta concert na Kinshasa ba yina stratégie ko ba kino to ça la campagne wana to kita na ba comité to kita sur terrain
toluka to enregistrer bato asika na banque na biso po basomba billet mais bino siku bolami na ntongo ono tozowela tosalisi soki eloko nini tokoka basu babillet soki eloko nini là où je n'arrive pas à comprendre yango bakini kozala mayele eza kotanga kati mais zoba okozala mpe otangi mingi moza zoba parce que bomoni biza illiko bati même pas faire illiko mutuka tout ton tour à mutuka eza illiko na illiko cash producteur à concert azali illiko aza sponsor a sponsoriser Velima wana raison pour laquelle azana posa a gagner azana posa zo ba clientèle à sika boyebi nde commerce te faire goza businessman pe bato ba artiste baza wana ba yi ko sala promotion ba artiste bazalaki ba artiste humoriste bazalaki ba artiste chanteur ba musicien ba rappeur bazalaki wana ils ont touché de l'argent pour na ko sala ka campagne wana il y a 2 jours 3 jours ba ko sala parce que ba salaki lobby ba sala lelo na lobby moko la fête lobby moko la concert pe ba ko sala ils ont touché de l'argent les pécunia et pas fait rigola tout se passe avec l'argent oye pe ben faire rigola pour travail tu touches l'argent moi muké na yo mais bino ce que ça la bino kanda pour toucher ka kunati toyebi bino ba jalo mosala na bino za kopanza ba relation ya bato boko tinda biso to boya bato po lobi bo seka biso yango mo tinda biso boya ko sa biso ki to boya faire ki ayebi ko ye banité po to linga bino po lobi siko to ya ko regretter to kindaki kuno to tiki faire to tika faire te bo fanika po no biso bino bo sala campagne mokolo moko toyebi yo jalousie mosala on siko panza ba relation ya bato kopesa biso makanisi mabesi mato boya poto ya ko regretter nzambe proni na salama boye salama na moise la kapena butu toyeba yo jalousie mosala na yo seko panzaka mabala ya bato okopesanga makanisi mabe na boya sima na ya ko regretter mama mu mama mu biso bagoloa on va passer de ce motema maboto ya ko regretter to finga faire to boya faire poto ya ko regretter